Et voilà, Balikonanga, surtout, Bato Bolingangai, Banu Bolinga Kamama, il y a Nitu, Banu surtout Bolinga Kotarangai, Banu surtout au Sepela Kanamsa, Unga Sela Kabino, Maman, il y a Nitu. C'est vrai que Nicolo Bomoningate, Bozo Benangai, Bozo Sanganini, Nicolo Bozo Monangaite, Bozo Monangate Nazali, quand vous constatez les moments de trouver des bonazali. Mais maman, il y a Nitu, Nazana Kati ya Matanga, Nala Matanga, Nandaku. Naza matanga na ndako parce que nakufeli Bokilo, papa Bokilo nanga le patriarche, papa Nitu Kenti André Kolo Kombo ya Nitu, obangatuna mama Elia Nitu, mama Elia Nitu, binotu oboyebinga mama Elia Nitu nakanisi kombo nanga batu bayeba yango te. Kombo nanga vraiment ya famille batu bayeba yango te. Bato bayebi kombo nanga famille ezaka bandeko nanga bato bayebi kombo nanga famille, mais bino bayebotalaka nga kombo nanga famille boyebi yango te. Boyebi kaka maman Eliane Nitu, maman Eliane Nitu, nde bomesana maman Eliane Nitu. Siko lelo maman Eliane Nitu, na kati ya mawa, naza na kati ya pasi, na kati ya kolela kombo ya Nitu. Kombo ya Nitu ezali ya papa Bokilo na ngai, kombo na ye ezalaki Nitu Kenti André, le patriarche de la famille Nitu. Ya tiki biso le 22 juillet awa azong simoli mon pas encore. Et voilà, na se ya ba émotion nazoki na moyen ko sala ko annoncer binoté bien que bato batala ki na Facebook bamoni ke mama Nitu aza na matanga, mais na baki na bino bato na Facebook te buke na mingi na YouTube na sa pe message pour na bino pour na bomona mama Elia Nitu combien aza na pasi ya kolo kombo ya Nitu oyo ezaka soki na oleka chateau rouge mama Nitu, okutana mutu na avion mama Nitu, okutana mutu na Chine mama Nitu, okutana mutu na Kinshasa mama Nitu. Donc kombo ya Nitu mobali nanga ahérité yango epai ya papa na ye ndenge mpe abali ngai nga mpe na porte kombo ya Nitu. Mais le vrai Nitu, le patriarche papa Nitu Kenti André kolo kombo ya sali nini atiki biso. Donc nde bomoni boye mama Elia Nitu naza na kati ya matanga, na kati ya kolela Bokilo na ngai, nazolela Bokilo na ngai na motema pasi makasi parce que souvent tomonaka babokilo neti balingaka babokilo mpenza te, ngai eza kaka ngai te. Moi je suis vraiment aimé na babokilo na ngai, très aimé même na babokilo na ngai. Bokilo na ngai papa Nitu ye moto abala ngai, ye moto akenda kobala ngai ye moko parce que ntango akenda kobala ngai na mobali toza na poto. Donc c'est mon papa Nitu Kenti moto akenda mpa na biso kopesa dot ndenge babalaka mwasi, ndenge esala malakuti mofu okende kobala mwasi, ye moto akenda kobala. Donc ngai na papa Nitu na mfumu mokanda tozalika na poto, tovandi na poto, c'est le patriarche Nitu Kenti ye moto akenda kobala nga kopesala nga mbongo na ngai ya libala. Eloko moko esepesanga makasi ntango akenda kobala nga bandeko na nga babetanga liso babi papa Bokilo na yo lokola moluba. Quand je dis lokola moluba mpo baloba bazaka vantard boyebi bien kombo ya Nitu eza kombo ya bakongo. Ntango akei kobala nga nde basenga ya biloko bapesi biloko nyonso tu ye sikoyo abi bino bosengi biloko nyonso tu bapesi bino, me bosengi costume, bosengi chemise, me bosengi eloko bo bosengi te, bino bolota yango te, bato batala nini yango tosengi te. Abi sengle oyo tobenga maillot de corps ye lisombo oyeba soluti abi sengle bosengaki te, bino bolata sengle te. Abimisi tala ba maillot de corps abi basengle yango wana napesi bino bolatela ba chemise. Bato nyonso balalaki na koseka, bato nyonso baseki babi papa Nitu lokola moluba boye baloba moto avantard, papa Nitu lokola moluba boye. En tout cas esengo na nga mosusu ezalaki ndenge ezalaki toyebi so bakokende obala mwasi nde bakakolaka, mais ye abana mobali na nga alobi nde nazokende obalela wa mwasi na kopesa nyonso tu basengi na kokakola te eloko moko te. Donc aza papa na ngai, amarke ngai mingi na vie, alingaki ngai mingi. Et puis lisusu ntango nazokende kotala na hôpital nasi bomoni baaller retour nasalaki mingi na Congo, yo voyagaka mingi na bandoki etala mon papa Bokilo parce qu'il était souvent eloko mosusu amarkaki nga
naki kotala na hôpital na campus bato baki na hôpital ebele bavandi mwa biso na ekolo na biso balo bato banga mingi babukilo kosimba ata bukilo boye mpo na biso vraimen ezalaka eloko moko ezalaka très tabou mais sikoyo pendant aza malade na mbeti hôpital na clinique universitaire avandi papa aza kokoloba te mais ngai naye kotale bato nyonso baleki bavanda na nza ya kotelema papa asali makasi atomba loboko asali makasi atelemisi neve na ye abi na ye telema bokilo na nga vanda sama touche etouche nga makasi telemisi neve na ye place avandaki na kiti na mbeto mpe azalaki abi na ye telema bokilo na nga vanda wana donc naza na chance wana ya kozwa papa bokilo abongo yango wana na mpasi mingi nde bongo boto na kati ya matanga na mpasi makasi na motema ya comprendre bokilo na nga ezosalanga mpasi makasi voilà yango na ngai kaka na explike bino nayebisa bino ke nanga na matanga mama ele mitu nanga na kati ya matanga ya kolela bokilo na nga na bandeko na ngai elongo na baconnaissance bato nyonso to bazosoutenir nga batia kolakisa nga samedi awa le 3 août toza na Saint Denis parce que tona bato ebele bino bato bolinga nga namoni bozwa mingi alors tozala na salle awa na Saint Denis mpona continuer toujours kolela papa bokilo ntango tokoma ere kokunda na koyebisa bino parce que akufi na Congo enterrement mpe ekozalaka na Congo et voilà yango makambo nangaki na sola na bino baya bolingaka ngai nga na explike bino ke la vraiment naza na matanga apart wana mpona papa bokilo nazosuna mpasi susu ya makasi mpona ya Solange Mindondo nazosuna mpasi ya kosakana te mama Solange mama Mindondo azokisinga lisu makasi parce que nakutani na bato nde bomonanga nakota na milieu na baartiste bazala nde moko te bazala bizaleli moko te elle était spéciale na koloba bongo mama Solange Mindondo ayaki spéciale ayaki na motema namonaki bolingo ne so nakei namoni bolingo mama Mindondo so eloko esalinga mpasi su makasi eza ke papa bokilo akufi nanga tia na WhatsApp ke na peur de papa bokilo nanga akufi ye ayebi nde na bandako eta papa bokilo akomeli nga ayebisi nga ke akomeli nga asali nga message na nango na portable nanga abipesa nga programme ya kokoya po tokende kunda papa bokilo mais napesi ye même pas programme mama Mindondo epesani atiki biso trop mal pasi vraiment ya pasi bomona bino moko batele réalité na sala na mama Mindondo naokanisa mama Mindondo nde tobandaki kotambola na ye apart batele réalité wana nde bozomona kitosa tele réalité azalaki motu mo soki nakei banda kotambola ne mwa mingi totambola mwa mingi so na mama Mindondo so nakomi na Kinshasa sepeke nakomi fa ya kotala nga ifo nakende otala ye ifo totambola ensemble komona kaka boye olamuki na ntongo message et surtout que pendant que papa bokilo akufi elle m'a promis abisinga soko ye salanga signe toke kunda papa bokilo eza encore les messages dans mon portable nabisalanga signe tokende kunda papa bokilo mais koyeba mutu na mosika na koyeba mutu na pembeni ya bilo mibale différent koyeba mutu boye na mosika kaka mutu wana nayebi ye na mosika na koyeba mutu boye kovanda na mutu komela na ye kolia na ye eza su différent so ovandi okanisi mutu nde kobanda kosola na ye so okanisi mutu nde kobanda kosola na ye ye bamoma moko opaseki na ye
Maman bovanda ki bolie. Boyi batele réalité bomona. Batele réalité nanga nyonso na ye. To banda kolia kaka. To tokota mama mindondo. Il faut tout lire na batele réalité na biso. Ça la télé réalité moko munene bomona to ke zambi to ke sondo bilo kolia lambi to lia. Une sœur, une bonne conseillère. Donc, toujours la maman Mindondo, maman Solange, toujours la papa Bukilo, toujours la maman Solange. Bon, nous va voir un mais vous tapez ça, nous tazouaka. Et ça fait mal, trop mal même. Ça fait trop mal. Oui. Mas pena habita ce coco, il va te. Mbele za kolona nyonso tolobeli mpe non eza te aza na conseiller te oyo nyonso ozwaka décision na ye tolobela biso nyonso oyo eyelaka biso mpe baka korendre gloire et louange na ye moko kolona nyonso na pasi na bisengo tolobaka merci tokomisaka nzambe po tosala nde kaka ye nde moto akela ye biso kaka ye nde moto asali ete papa Bokilo na mama Mindondo baprécédé biso eza chemin oyo biso nyonso tokolekaka mwana mokolo kaka nani na nani mbongo pauvre tout oyo oza nango te okolekaka se na nzela wana baoyo nyonso bazotika biso ezala papa Bokilo kaka te to mama Mindondo baoyo nyonso bazali na pasi tozocompatir na bango mais tobosana kaka nzambe te tobosana yesu te aza le maître du temps et des circonstances nyonso oyela biso tokomisaka nzambe amen. Bon, to kozala courage abondela mpona bato oyo nyonso baza na baproblème. Bato nyonso to mitema eza ya kopasuka kozoka tosa tobondela totika bandeko nyonso oyo bakufeli kotika libota ya papa netu kotika mpe mama na maboko ya nzambe kotika fami na maboko ya nzambe kotika mpe fami ya Mindondo eza mpasi mpe na bao nyonso bazolela na ntango bazoki na mitema toyebi kobondisaka nzambe kolo nakomisi yo nzambe na pamboli yo napesi yo merci papa na nyonso kolo tokomisi yo na ntango nyonso eza na mpasi eza na bisengo eza liloba na olobaki moto autaki na mabele mpe akozonga na mabele yawe toloba nini natiki bao nyonso batutami na mitema mpe awa na famille tozali na maboko no nzambe bondisa nzambe sunga nzambe tya kisi na mitema esili kozoka molimo mosantu tobeleli mosongi malamu kende na kokonsole mitema nyonso topamboli kombo na nzambe tokumbisi yo topesi yo merci po ete toza baleki nzela tozali bapaya eloko moko osengi biso ya litombo olobi tobongama po toyebi mokolo to toyebi ngonga te olobi ete tozali bapaya c'est vrai bango batiki biso mpe bao totikali na bandeko nyonso bozotala bozoyoka tobongama po ete nzoto eza mabele kozonga mabele me molimo nde ekozonga epai ya nkolo nzambe tika ete lokumu nkembo ezonga epai na ye moko nzambe nyonso tobonde tosengi bongo na kondima na kombo kitoko masi ya mokonzi na likisi na biso amen.
Et voilà, peut-être que nous partageons nos parents. Molimo papa ukletu na mami ndo ndo pelo. Na wasi tukutane kama sima. Merci.